Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Jean-Marc Kabunda Bamape, c'est-à-dire Bakangi na makala koti nanu, selon les dernières informations, auto uti kozwa Maman Marie, abele la mboso na moi, basoli na Maman Denise, pe apesi conseil ya teye na Bible, na suka nango na poko atango azongi bato ya lamuka, ke kotala Maman Marie akebisi ba policier nyonso. Bokolanda yango na édition lelo na zana plaisir à représenter bino KNB News le magazine à Liboso et pesa kabino ba information en continu kasina lingala. Ndenge Nations Unies indimi que ba Rwandais bazali na RDC pe sengeli ba kende et se pelisi union sacrée oyo basalaki mama na déclaration pour na soutenir processus pe na ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République azali kokumbela pays. Nous, chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie Est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'Est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux, et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, bi- et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. Ndenge nini elekanaki rencontre ya Maman Marie Mboso na Maman Denise oyo apesaki ba conseil bolanda na reportage oyo. Après libération na ye mokolo ya lobi na ba après-midi nde Maman Marie Yanfu
ayambamaki epai ya première dame Mama Denise Nyakero Tshisekedi po na kopesa ye ba conseil na makambo nyonso oyo asalaka na kati ya ba réseaux sociaux. Boyoka ndenge Mama Denise azalaki kolobela ye. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé. Madame Mouké. Bon Mouké Moussouségé moi. Je suis ça madame. En tout cas. Na sepeli te na mbibi no na bondele général na pi mbela maman Marie na Solanai ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille ndelo kwa mabe soki okoki ko critiquer régime ezali na droit na yo mais il faut ko éviter nde mafinga po yango ezali condamnable na loi bolanda na sima audience ndenge basalaki ba déclaration. Oui, Mikolo tozali na dossier moko tozolandela ya Mama Marie Info oyo afinga kabato salba malukuta ba mingi diffamation. Alors depuis vendredi tozwaki tozosa misé pour biso. Donc on a précisé d'abord que première dame azali plaignante na dossier et maman asalaki ba makambo ebele oyo boye bi kofinga bato ebele. Alors police ezali na mitindo oyo ezana beaucoup yako landela mutu nyonso akosala mabe ezosenga plaignant azala te d'office to construire eza misala na biso tozala mpona kolandela bato à charge ou à décharge bato memaki mamo tosambisi ye tomoni ke délai na biso 48 heures ekoki tout comme tokaki kotindela parake mais tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga tant tozongisi na ndako nde première dame abengi alobi alingi alandaki na ba réseaux sociaux ndenge bato baloba epuis bafingaki mpe ye abinono angi amona mama wana mpe toke tozwi toye na yawa mpo mama apesa bango mwa conseil asoi na bango apesa bango conseil yango sikoyo tosisi. Mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka éducation oyo ye akoli na maboko ya basango yango wana mama alimbisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki alimbisi ngai. Général Silvano Kasongo akendaki ti kotika ye na ndaku na ye boyoka ntango akomaki na ndaku na ye Mama Marie alobaki pe na micro. Mama okomi Mama po jana ba na tu so komi na sa interview ba papa général na komi ba ko komi sangati na kati ya ndako. Merci na nyonso o bosali pona ngai. Merci na bakonzi oyo pesinga pe ba kotika ngai na kati ya ndako. Baza mingi te. Ba msusu bakotika ngai na nzela babwaki nga pona zelo. Merci mingi. Merci mingi. Bon, merci maman otika mama biso toke. To bandi ke Mama Marie Info akozongela lisusu te kofinga ba autorité na kati ya ba réseaux sociaux. Potango azalaki koloba azalaki kaka na 70 ans. Mais tango bakangi ye akomi kolela lisusu o âge na ngai o 70 ans o makolo na ngai wana penza ya turoyo okokende. Oui. Est-ce que différence ezalaka entre habillement ba chrétien to habillement ba païen to batu misusu balataka pona ko tenter batu to pe ko kweisa batu na lisumu to mususu akoki kolata ne bon kasi na intention malamu? Est-ce que différence ezalaka entre habillement ya ba chrétien na ya ba païen?
mutuna na tuni bino ba chrétien na kati ya mboko penda na Congo baza wapi yango na ba église wana o batondi wana o ba boutique na bango ba pasteur bazomona ba sere bazokende kuna te soki pe ba sere soki pe ba banani mabe toujours mipende libanda ba jipe bazolata ya mikuse na église pasteur azomona éducation ni bazopesa bango éducation ya malamu ezate chrétien azate paye pe azate biso nyonso za lolenge moko na ba pasteur pe bazate bo bango nde bazosepela nango il fallait éducation utana ne pas na bango kuna ngana domo nga différence c'est pas Congo déjà beba nango Congo beba nango pa para autant dans la mwana kati ndako bo kende église papa ata pasteur o mona penza ma eloko penza mona penza alati mais olobelo ko te ote asiko biso neti ya pasteur to monaka mona ye moko alati mabe aote wa bobo to bonga mande ni chance mezate na tango koma ke na mona débrouiller na poko ne bozui eloko kolia différence ezate papa moko za déjà ya kobeba okoza peu olati kilote ozala chrétien donc ça dépend du comportement. Maman est chrétien, c'est ok église parce qu'une église on se battait à biso. Yo moi si parce que le pasteur va là ta pantalon. Yo moi si quoi là ta pantalon t'es quand même. Au côté dans une église, et ça peut respecter parce que muto t'es azaneti papa parent quoi. Et ça peut respecter. Parce que le monde des évolue, le monde des changer par rapport à la façon la bango. Pour nangai eza mutu yemo fo ami pesa respect parce que makamba ba odiane mutu yemo fo ami pesa respect netinga na ebike so na lati roba mulai na matina ba pesa respect parce que so na lati roba na mulai ba belelanga odiana te quand même mikolo yeba na esu te po mona chrétien pour la taper ni do ni ema tipe tuna baby atiki ba kusine so libanda ba koma atika mwana 12 ibda komisombele lamba asombe lamba ye moko akende kosoma bodi ye moko mwa soutien mwa kalaso ndeni mwana kiolta mibali bata mibimba libanda te muso mona bietika nsala bongo po vie eza pasi mobota azwa charge na ete ya parent na ndako lipa 200 mwana imona tonga ibde ndenge ya komisombe lipa 200 pona nga frère de merci o eza important yango moni na Matthieu 25 verset 1 na verset 13 Bible na biso le solo ya 10 vierges tu vois tout le monde 5 vierges au bazaki ya faux au do bazaki bizengi na 5 vierges au bazaki mayele tout le monde o ya faux wana bazaki na mafuta te mais bazaki na mwinda tout le monde o ya mayele bazaki na mafuta na lumière donc l'église na biso lelo oyo bazape na même shit wana au comprendre on a kotalisa mutu parole de Dieu bakomi kotalisa matériel donc un chrétien aye na elateli mabe bakolan pona pasteur ameka kotalisa ye ke ndenge bible zoloba pasteur akotika yanda dim na ye mabonza na ye comment c'est ça bon pona koloba vrai dire nani pona koloba vérité que différent exact donc na ba païen na ba chrétien elateli zo yeba na source wapi chrétien wapi païen swana fona loba eza faute ya biso bandini na sens nini yo moni mutu mokili alati bote ngape na sepeli modo wana fona lata ngo isa fota pasteur po pasteur azoteya oyo azoteya eza na bible mais biso bandimi tolingi kolanda ngo tozolanda mode ya mokili eza fota pasteur eza fota biso moko bakoki kobenga na bango te ba continuer koteya oyo akozana mato ya koyoka ayoki oyo akozana motema kobomba bombo ya koyoka na epete etalié po Yesu ye moko lobaki ke botika nguba na matiti bote sika moko nga moko na koya kopo soki mwana mwasi azwi fiancé esengeli akende nango na écran prophétique epa ya pasteur to esengeli akende nango na bokoko epa ya papa oyo abota ye biso epreoccupe biso na elema oyo totoni bakino pona koyeba soki mwana mwasi azwi fiancé akokende kolakisa nanu ba parents na ye to akolakisa pasteur boyo kanenge bapesi ba point de vue na bango mwana bon baponela mwana ya mwasi mobali te eza choix na ye choix oyo ya sali soki bino ba parents bo sepeli nango e ozala bien bo pambola bango baponela mutu mobali te baponela mutu pe mwasi te donc bolingo eza no kaka volonté ya mutu place o mutema na ye et tout to place mutema mutu elingi basela mutu choite eza bikolo musu ele otoro bakeno ba mongo baza bandumba mwana jamais ko bala mongo
mongo monso asalaki ndumba eza bamongo nyonso te oyo bakongo baza boye donc mokongo wana soki asalaki eloko wana eza bakongo nyonso te donc eza ça dépend donc eza keno baparent to bapapa oyo baponelaka basi bana na bango mibali to basi batika mpo bolingo ezaka likambo ya motema mpo lelo oyo papa okoki kosalela mwana shwa mwana ki atombe na shwa moko ya mabe lelo ekokóma ni papa na nga aza ndoki papa alinganga te ekozala mpe idem na mama ezaka yeno bamama baparent totika bana to batika biso bana tosala bashwa na biso donc shwa na nga eza ya papa te eza ya mama te oyo nalingi bon so nazwi fiancé edépendre na nga moko nga moko so tolingani wana eotala paster te etali mpe papa te naolakisa ye so tokomi pembeni ya mobala na wana nalakisi ye ezali papa parce que papa nde aza chef de la famille soki ye andimi te eloko moko ekosalama eza te bon paster ye aza na eloko te akozela accord ya baparent nde ya kosala likambo paster akoki kosalela mwana shwa te parce que mutu oyo abotaka mwana eza papa eza paster te paster azosala tant que spirituellement mais papa avant paster azwa accord wana ya kolakisa ata na église il faut nanu papa azwa décision parce que mwana aza na baboti kaye yao nde bana balobi rentrée scolaire oyo bakozongela yango tata mama somela mwana kaye yao balobi soki kaye yao ezali te bakozonga classe te bolanda ndenge Beltexco azali kopesa ndenge nini bokoki kosombela bana bino bakaye yao ere yango oyo lamukaka oleo kende komela masanga na coin yebaka ke bakaye ya bana somba kende koluka kaye yao ya Beltexco po te bana batanga malamu. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 48 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 24 feuilles quadriligne tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadriligne ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba jeu kitoko oyo bana balingaka kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali kopirate yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Nini etindaka mwasi ya libala akweya na ekobo bolanda reportage obiso saliao ola ki pa ba kinoa pona koluka koyeba nini etindaka mwasi abima libanda ata aza na ndako ya libala ko mususu depuis zaka pa bango zaka na ida ndumba tanga akoma libala kindumba yesusu makasi tete ouais zaka mutesa message nango déjà pour quoi nga message nga ngote mwana sala ngo ezate pour nga basala nga bankomi bakisanga bambanda lolenge nyonso ko linga mbana nga mwana sala ngo ezate eza nango likambo a côté eza nde likambo kinduma ya kala aza déjà vine ya botami nango wana zokola nango ki amemi nango te na ndako ya libala mwasi waza fidèle pa mobali ata mobali ake kosala buzoba akotikala ka fidèle po ndako eza ye pona kata ndako ya libala tango kwango ezali mobali ko la 5 côté mobali akozwa na ye basi na ye belé yo mwasi kozongisa revanche te il faut supporter bon ayebisa ka mobali yango apesa ka ye mbongo soit alukele mbongo acha mesa nenga na tena balabala
po azwa moyen ya kovivre na bana na ye konda aza na kindumba eza koya papa te wana mama nde amesala na makambo na ye asalaka efala vanda kaka aza mama efala supporte bakebele ya kolanda KNB News bo continue kolanda biso na chaîne YouTube na biso KNB News kuna bilenge ya gelingeli moko te na terrain tozali ko continue ko servir bino ndenge ezalaka toujours Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino